Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ndenge tolobaki bokoto, bokoto, autorité morale TV, bonsoir, mbote na yo. Nalandaki papa kuna grave, alobi mabe, alobi lelo, bolingo ezalaka mwasi. Donc bolingo nde mwasi nde asimbaka bolingo, mwasi nde asimbaka famille, mwasi nde matata, mwasi nde makambo. Lelo tozali awa toye lisusu tokosolola sur makambo oyo napesaki bino za flash lobby. Eloko nini nakolobela lelo eza nango grave te, mais ekobima lokola grave yango na tie bana bokota te, bokota bana boya te, po ezali makambo ya bapapa na bamama. Liboso ya kobanda ndenge ezalaka kaka napesaka bino nano mbote, nayambaka bino nano loyembo. Mwa nzembo bokoko etoka nano mwa muke mpona nsima tokoka kobanda lisolo na biso. Baya keteleke mabwa omelome baya keteleke mabwa aha ye bierengo aha ye bierengo liboseko banda bino boyamba mbote aye ya bolingo, bino boyamba mbote aye ya bolingo. Liboso ya mabina bino boyamba mbote aye ya bolingo, bino boyamba mbote aye ya bolingo. Bamongisano baoya bamongisano baoya bamongisano baoya bamongisano baoya liboso ya mabina bino boyamba mbote aye ya bolingo, bino boyamba mbote aye ya bolingo. Liboseko banda bino boyamba mbote aye ya bolingo, bino boyamba mbote aye ya bo. Bamongisano baoya bamongisano baoya bamongisano baoya okokulelombe zolelelombe nganaleli ezolele okokulelombe zolelelombe mwana mama enzolelelombe. Liboso ya kobanda bino boyamba mbote oyo euti epai na ndeko na bino mama Zemani. Leo nayeli bino lisolo ya sodomi. Nayeli bino lisolo ya kaka ndenge nazolobela yango bino bokangisa yango. Na français nde babenga yango bongo, nayebi te na lingala elakisaka nini, mais mi yango wana lisolo na biso tokobeta lelo, pamba te tomoni eloko wana na mokolo ya lelo ekomi kozwa ampleur makasi, ekomi kozwa penza succès na bafamille mingi. Est-ce eloko wana natie numero lelo nabosani kotia numero te, natie numero muto oyo akozala na besoin ya kobenga po akoka koparticiper. Ok, après, hein? Si tu veux boire, tu prends quelque chose à la cuisine, ok? Ok. Yeah. Mutu oyo nde na bandeko na babo excuse nga po mwana se déplacer on a tuni. Mutu oyo akolinga kobenga po a contribuer a bakisa un plus na lisolo na biso, numéro ezali déjà wana na bosani kotia te na tie numéro. Voilà. Na bandaki koloba likambo wana ekomi mingi na bafoyer, ekomi mingi na ba couple, ekomi mingi na ba copain na ba copine,
bato ebele bakomi na système wana. Soki bonsoir maman Style Osimbi, bonsoir, merci beaucoup pour la présence na yo, merci beaucoup. Engalisa réseaux sociaux wana ba double ba bord, Kofi Engwala wana troisième bord, Alex Ish yepe lisusu aza kaka ba côté ba bord. Na bosani te maman na biso Autorité Morale TV, bonsoir. Belinda Benz TV, coucou. HM Kin Clever, bonsoir na yo. Style Osimbi mama, bonsoir, bonsoir na bino nyonso ya bino yango oyo nauti deja kopesa bino mbote. Tozali kolobela likambo ya bapapa oyo bakoma toujours kolinga kosala barelation na bango na basi na bango na badendo ndenge tolobaka. Moye to bakombo wana makasi eza te yango nazobenga yango badendo. Bapapa wana babosana nzela oyo ya normal nzambe ataki mwasi na mobali bakokaka kosalaka rapport na bango ya bango ekoma soki mwasi apesi ye kote ya dendo kuna te ekomi problème. Liboso toyebisa bino kosala na badendo wana ezali nini, ndenge bamindele bango babenge yango na SODOMIE. Donc kangisa ngo comprendre komba ngo nini wana nde mindele babengi yango na lopoto. Ezali kosala rapport oyo mwasi na mobali na ndenge ezalaka penza na habitude te, donc na ndenge ya vie normale te. Mwasi na mobali bokosala yango na ndenge ya sima. Liboso kuti ezalaki ebandaki ndenge nini, eloko wana ebandi epai ya mwasi na mobali te. Ezali pratique moko oyo ebandaki kosalama na ntango ya kala lokola prêtre basango bango bazalaki na droit te, bazalaka na droit te ya kobala basi. Alors na kati ya bamonastère, na kati ya bacouvent na bango bazalaki kosala basystème wana entre bango mibali na bamibali lokola posa wana elekelaka mutu nyonso. Bandeko bopartage to continuer na lisolo na biso. Et puis botelanga ba j'aime, j'adore les j'aime, j'adore des j'aime de cœur, des j'aime de cœur, des j'aime de cœur. J'adore des j'aime de cœur, des j'aime et de cœur. Voilà. Na tango ya kala penza na siècle oyo ya kala kuna lokola bamesela be basango prêtre na basango na bamesela bo ezalaka différent. Prêtre na missionnaire na basango ya biso ya diocèse na biso et tout wana to expliquer ngo lelo te. Bon, ndenge ezalaka bongo bato wana bango Belinda Benz, merci beaucoup pour la cœur, merci. Metaka mingi mibale to misato. 5 eleke bele mingi. Merci beaucoup maman. Basango wana bango lokola bazalaki na droit te ya kobala. Posa ya nzoto pe elekelaka mutu nyonso, eyelaka mutu nyonso, ozala sango, ozala pasteur, ozala nani, posa ya nzoto eyaka toujours. Alors bango bamonaki malamu ete na kati ya bacouvent, na kati ya bandako na bango esika babandaki kovivre, babandaki kosalaka système wana ya kotianaka biloko na bango na nzela ya nsima. Donc kosalaka barapport na bango na nzela ya badendo na bango. Donc ezalaki na heure wana mibali na mibali mutu babandaki kosala yango, basi bazalaki na makambo wana te. Au fur et à mesure que mokili eza kokende, mokili eza kocontinue, bato bazocontinue, bazokola, bazobota, batemps ezoleka ebele, eye kokoma ke baye kokotisa pratique wana pe lisusu epai ya basi. Mingi ezalaki mibali oyo bazwaka basi ya bandumba basalaka babandaki kosala basi babiloko ya bongo. Ntango mobali wana deja amesana kolalaka na bana na mibali, bandeko ne mibali. Alors lokola bango na bango mibali balalanaka na nsima na bango, na badendo na bango,
nde bakomi siko koyela yango mpe epai ya basi oyo ngai kuna soki olingi nafuta yo par exemple afutaka coût moko $100 ayebi so na coût moko wana ngai nalingi nafuta yo $200 alors basi wana ya bandumba bazalaki oblige ya kondima pamba te bango bazalaki na besoin ya bambongo babandaki koboya te akondima basala ye makambo yango azwa $200 na ye mpo ayebi ke oyo ya normal azwaka 100 kuna lokola eza double bakomi koprefere basalaka kote wana batika kote oyo ya normal mpe ampleur nini yango ekomi kozwa ampleur aye kokoma ke non na bapapa na kati ya ndako bakomi koderangeaka basi na bango basalaka bakote kuna kote wana nano ezalaka mingi eza mingi esika oyo ebimisaka basalite oyo toliaka biloko toliaka ntango tokotisa yango tole ekendaka kobimela kuna nzela wana ezali approprié te nayebi te wana ezali mpo na ngai ezali approprié te mpona kokendaka kosalaka bamakambo oyo tozobenga makambo ya bolingo oyo mwasi na mobali ndenge bolingani boyokani bosala boyoka excusez-moi boyoka bilengi na bino mais bilengi yango sikoyo bino bolingi bokende osala yango na kote wana ya nini ndenge na bandaki koexplike eloko wana makambo wana nkombo nango nazoboya koloba yango mingi nayebi te youtube soki alingaka balobela yango soki balobela yango te donc ndenge na babaki ezali na français ezali SODOMIE donc vous comprendre so do mi voilà na français ezali bongo bato mingi epuis yango esalamaka kaka na nzoto oyo ya mobali oyo nzambe apesa ye te na eloko na ye ya mibali te okoki kozwa pe appareil mosusu batekaka babengaka yango bagode michel batekaka yango na bashop batekaka yango baplace ebele bato bakomandaka na bachine etu okoki kosomba appareil wana babandaki kosomba yango baza koutilize mpe yango bamosusu mpe babandaki koutilize babiloko na biso ya kolia oyo azwi banane azwi concombre bazosalelaka yango bautilize mpona kokota ye mosusu akotisi ye moko nzoto na ye na liboso azwi concombre ou bien appareil wana asomba ye kosomba akotisi moninga mwasi na nsima donc ye moko aza koutilize neti deux place wana eloko wana ezali nayebi te ezalaki ndenge nini ebanda ndenge tolobi ke ebandaki na mingi na baprêtre oyo bazalaki na droit ya kobala te bandeko na ndenge babandaki kovanda bango mo entre mibali na bacouvent na bango yango bakomaki kosala babiloko ya bongo mais eyaki kopekisama bapekisaki yango epuis babandaki kobomba secret population ayeba te ke babiloko ya bongo elekaka na kati ya bacouvent babandaki kolinga te population eyeba ntango mpe basango mosusu baye koremarke ke non toza bato tozalaka na besoin ya basi bakomi na bango mpe kobima libanda bakomi mpe kozwa basi libanda parenthèse kutu mikolo eleki basœur moko boye na Italie bautaki baza kose pose question ndenge nini deux sœurs religieuses bazalaka na Italie bakendaki vacances na Afrique wana eza parenthèse na tie bakendaki vacances na bango na Afrique baye kozonga basœur bazongi na bazemi sikoyo yango bazokomprendre te mais ebandi ndenge nini religieuse akende aya kozonga awa na zemi akendaki kaka vacances azongi na zemi ndenge nini ezalaki bango likambo bango mo basepozaki question wana bapubliaki yango ntina na yao mpo ngai alandaka mingi bainformation na google na yao donc eza na basensu wana lokola basango mosusu wana ezalaki parenthèse basango mosusu lokola banda omona bazokoka te kosupporte kovivre bango moko yango wana babandaki kosala biloko wana
ndenge nauti koexplike bino ndenge bandaki au fur et à mesure yango bandaki kotambola entre basango ekomaki lisusu na bahomme d'affaires bato oyo ya minene tellement asilisa makambo nyonso na mokili asilisa baposition nyonso ye asi asalela alemba ayebi biso te position nini asala alors lokola bayebaki bamasolo ebandaka kobima mike bato wana basango basalelaka bamakambo ya bongo alors bapapa wana mpe bambongo ebele lokola bayebaki makambo wana elekaka be donc ezalaka bien bango mpe bakomaki koutilize yango bakomi akozwa copine na ye akozwa likangu na ye abimi na likangu lokola bapesi mbongo ebele azosenga likangu asangaka kaka kote kuna il paraît ezalaka moto makasi bayokaka soki bien koleka oyo ezali na voie normale oyo ifo tosalelaka makambo wana bamikonzi mpe bakotaki na jeu wana donc bandaki na baprêtre après baprêtre ekomi na mikonzi bakoti na jeu wana mikonzi bakomi koutilize basi bamakangu na bango soki olingi asombela lopango soki olingi asombela bavoiture ya kitoko nabebisi nini asombela bavoiture ya kitoko aza koimpose yo asalaka yo kuna na badendo bamikonzi bakomi ye kosalela yango ntango ye koleka na mikonzi ekomi basi sikoyo ya ndumba basi ya ndumba oyo batelemaka na bavitrine basi ya ndumba oyo batambolaka parci par là bato bakomaki kokende kozwa bango ndenge nalobaki eza soki kosala na voie normale eza na $100 par exemple $100 du kuna na voie wana kuna ya dendo ekozala na $200 donc bakofuta yo double yango wana basi mpe bandumba bakomaki kondima akomi koprefere basalela na bango ye kuna azwa $200 na ye bakomi koprefere yango mingi mpo bayebaki baza na mo bénéfice bazozwa $200 na ku moko na $200 ndenge asalela yango na voie normale azwaka 100 mais kuna ekomi na 200 bakomi koprefere bapesaka bango bazwaka na bango $200 soki moto deja ozoya kopropose ye ke olingi ozwa ye boleka na ye ayebi so deja olingi nga mikolo nazosala lisusu na liboso te nakomi na nga kaka na nsima na dendo na ngai soki olingi dendo $200 soki olingi liboso $100 bon lokola bamvoama banani bakotaki deja na systeme wana ekomaki nango kaka kokontinue bongo ezokende bongo tina ndenge eyo kokoma na bafamille na biso papa mosusu azoyebisa mwasi yo soki olingi ngai na yo tolingana ngai na yo tozala bien ngai nasalaka na ngai kaka wana mpenza eza na bato oyo nayebi ekomela bango mobali ayebisi ye soki olingi ngai na yo bolingo na biso ezalaka bien ngai nasepelaka kaka nasalaka yo na nsima ngai na liboso jamais nasalaka mwasi nalalaka na mwasi na liboso te nalalaka mwasi kaka na nsima yala ye yelelelele yala ye o yelelelele yala ye o yala papa mpangi omoni kisakasaka yango oyo yala ye yelelelele yala ye o yelelelele yala ye o yala Chéri kanga velo to solo la mwa moke chéri kanga velo to solo la mwa moke lisolo ya mbangu elekaka te moninga yala ye yelelelele yala ye o yelelelele yala ye o yala mobange ya mbula zomi aleka afinganga mobange ya mbula zomi aleka afinganga azonga afinganga alatikanga mabele baloba ye mwana moke yala mwana mama yala ye o yelelelele yala ye o yelelelele yala ye o yala ya bino yango ye bino bato bozali wana merci na bino merci na bacoeur
J'adore le cœur. Nazomona toza 10 kasi j'aime ezaka 5. J'adore les j'aime et des j'aime botelanga j'aime cœur. J'adore les j'aime des cœurs. Lelo vraiment tozalaki gâté banda tongo epai ya pf bonheur ataki mama nani aobenga ye mama soki nabosi nkomba mama na ye wana alati kitambala ya rouge atie ye rouge à lèvre abongisi ye bien avandi na kiti azozela ye la patronne azalaki wana bamama bayaka batalaka ye bapapa bayaka batalaka ye après toyokende pa ya papa mpangi mama mwili mama mwili azalaki danse mama mwili ndenge avandaki soki okoti kaka bokutana mama mwili ye moko bangi nano mama nini ale nsima okomprendre kaka mama mwili avandi azopemba na ye moye abima libanda eza te kende otambola te mpona makambo bakorona oyo mama mwili avandi na ye kaka wana avandi mikolo tokomesana na mama mwili mikolo tokomesana na mama mwili fo tomesana na ye papa pf kotika te mesanisa bato nyonso na mama mwilu eza bien makasi apres toyei kokite epai ya papa mpangi nde abomi biso lisusu koboma bamama papa mpangi alobeli bamama femme sage bâtir sa maison tolobi toseki donc ezalaki bien makasi tokiti lisusu epai mama na liboso ezalaki vérité tv vérité tolobi kuna makambo ya nani azongi lisusu Elena soki kombo Eliane azongi lisusu grave kuna eyaki mabe tokite epai autorité morale lisusu papa kutu alobi aleli mama coutume africaine grave aleli epo alobi totala abaki nini eloko oyo temps oyo ya maladi oyo après yango soki kozala ndenge nini eloko nini souvenir nini eloko nini tokoretenir na temps oyo ya confinement oyo temps ya maladi oyo ndenge eyeli biso tokoretenir nini ntango yango vague oyo koleka tosambela kaka na nzambe vague oyo eleka tozala na santé tokoka réussir yango tokoka kolonga yango. Bonsoir mama Helena Garcia tokoka kolonga vague oyo tosala vraiment effort na nzambe azala na biso mpenza tokoka kolonga vague oyo toleka ntango tokoleka biso nyonso ensemble na monde entier ntango vague oyo koleka tokoya koyeba sikoyo nde tokotala après vague oyo ezali ndenge nini eske tokotikala toujours na allure oyo toza nango na mikolo ya lelo yango wana tozalaki epai ya mama na biso hm viroma sikoyo toye epai na ngai nazolobela mpona baoyo baye na retard nazolobela makambo ya sodomie bapapa oyo bamesana kotia basi na bango na nsima bapapa nayebi te na explike nauti deja koexplike ndenge ebandaki ntina ndenge ekomi lelo bapapa bamama bandeko nayebi te soki malamu nini boyokaka kuna kokende na nsima kuna po bapapa ebele bakoma kokangama kaka na basi na bango bakende kaka na nsima ezalaka moto makasi ezalaka bien kuna ezalaka moke bongo liboso nde ezalaka monene ezalaka ndenge nini ndenge nzambe asala yango soki moto ake obota efungwami mwana bime apres ekangami ezongi moke ezongi normal mama nde fo ayeba ndenge ya osukolaka nzoto na ye na mai mpona ke efungwamaka te. Je suis en déplacement mais je reste en ligne. Merci beaucoup mama Mbi, merci beaucoup. Ok. Donc yango wana tozolobela mama nde akoyeba ndenge osala bapropriété mpo nzoto ne ezalaka toujours bien epuis papa yo kosenga mama te apesaka yo kaka
apesaka yo côté kuna po yo liboso soki deja yo lobi ke oyoka so bien te liboso donc ozofinga mwasi na yo eza ndenge nini nango nsima bolobi wana ezali ntango mosusu avantage nango ndenge bino bapapa bolobi ke ezalaka bien ezalaka moto ezalaka boye mais badesavantage nango ezali nini bainconvénient nango ezalaka nini moto deja soki amesani kosala kuna mingi efungwamaka ntango yango moto ezali place basalite ebimaka babiloko toliaka nyonso salite wana nyonso ekendaka kobimelaka kuna ezali bino moko ezali mochopo euti ekei kuna likolo mpona oyo nyonso tozolia tozobimisa ekitelaka kuna ebimelaka kuna ntango yo komi su kokotisaka kuna epuis overse obwaki bamai na yo ekei kuna na kati oyebi lobilobi ekosala epai ya mwasi wana nini ekosala moninga mwasi na nzoto oyebi te eza deja epesaka deja bainfection ebele soki bainfection ekoti na motopo oyo eza ya kati kuna ozolukela ye nini bolamu maladi oyo nini soki kuna efungwami traitement yango ezalaka pasi mpe mabe makasi traitement yango ezalaka pasi mpe mabe makasi eza riske ebele mama kozala na riske mpo traitement wana ezalaka mabe aza koriske mpe abela bamaladi mosusu bacancer ya motopo kuna mpona mwa babilengi moko ya 2 minutes 5 minutes esili nango soki omoni papa nayebi te bana mibali ebele oyo basalaka biloko wana oyo bainsistaka ke azoyebisa mwasi ngai nalingaka kaka kote kuna yebake mwa mbali wana azalaka deja abimaka na mibali yango lokola mesana eza ntango nano bonsoir tout le monde je mets mon pouce bleu merci beaucoup Wiz Zeni merci pour votre présence merci pour votre pouce bleu merci beaucoup Edi TV eza masolo ya makembese oyo ya normal makembese oyo bapapa mosusu balingaka kaka na dendon papa alingi kaka dendon ya mama evanda na kimia te papa alingi afungola dendon ya mama eske mama na ngai Edi TV eske makambo wana ekokoza eza malamu biso nyonso toyebi bainconvénient nini ezalaka kote kuna soki bakomi kofungola yo kuna soki eleki mingi ekomaka kobimisa mai kaka ndenge bato oyo babalaka na mibali de rien ma soeur quand je suis parmi mes frères et sœurs africains je me sens parfaitement bien merci beaucoup Witzeni je dois écrire je ne sais pas si on est des amis mais j'écris seulement le nom de votre chaîne. Après, je verrai pour voir si je suis chez toi parce que maintenant, notre boss YouTube a tout fermé. On ne peut pas accéder directement. On ne peut pas accéder directement dans les sites d'une autre personne. Ça nous dérange vraiment, mais on n'en peut rien. On ne peut pas débloquer toutes ces choses-là. Même nos modérateurs, il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen d'entrer pour ajouter des modérateurs. Dernièrement, j'avais commis l'erreur d'ajouter et puis j'ai tout supprimé. Je n'ai plus de modérateurs pour mes lives. Donc, ça nous dérange un peu. Mais on ne sait pas s'ils vont changer ou bien ils vont laisser les choses comme ça. On ne sait vraiment pas. Il faut que tous les youtubeurs puissent faire des demandes, que YouTube puisse changer sa façon de gérer les choses. Sinon, ça ne fait que devenir dur. Merci beaucoup, merci mon frère. On est ensemble. Voilà. Ok, je disais que c'était le problème autozolobela. Ezali que tango yo
mama ozondima heure nyonso papa asalelaka yo kuna, donc ozopesa mpe papa courage, ozopesa ye mpe donc courage, oza koencourage na makambo na bétise, oza koencourage na bétise. Mpo na nga vraiment eza bétise, mpo pasi oyo ezalaka kuna il paraît eleki meme pasi ya kobota, eza na pasi moko soki babandi yo yango mbala liboso yo moko. Donc na vie na yo nayebi te ntango mosusu kolapa ndenge kaka ntango tokendaka kobota tolelaka apres olobi ngai jamais nakobota lisusu, ngai mpena makambo boye na pasi ya boye na te monoko na nga na se na kobota lisusu te. Donc bapasi wana mpe oyo bazosala yo na dendo kuna eza presque ndenge moko na pasi ndenge ozokende kobimisa mwana mpo bazofungola yo kuna. Imagine toi moto azotia yo na liboso azotia yo na nsima kuna, eza ndenge nini ovivre ndenge nini? Oza kame mwasi ya ndumba te, oza kame mwasi ya porno te, toboyi te ke papa il faut kosepelisa ye na ndenge ye alingi, il faut kosepelisa papa. Mais eza na bafason mosusu okoki kosepelisa papa, eza teke papa ya komemela yo biloko oyo lobi komemela yo problème, yo mpe lokola olingika osala plaisir, osala ye bisengo, asepela akima yo te, okomi komitika na nyonso. Eske soki oboyi papa kosala nini? Papa kokima mpo yo oboyi? Papa kokima te. Zeni, je comprends ma soeur, mais t'inquiète pas, nous sommes tous ici avec vous. Je suis haïtien. Haïti et l'Afrique, nous n'avons pas trop de différences. Oui, merci beaucoup, on est ensemble. Autorité morale, Bandeko, Elena Garcia, Batnus Bozan en ligne, Style Usmbi, Batunios Bozan en ligne, Bomeka, essayez d'entrer chez notre frère Wiz Zeni, Bosenga Yeba Amitié, Bokota na chaîne na ye, botika message na ba vidéo na ye, soki aza na ba vidéo pongana na kota na vérifier te, mais na kokota na ngai après na kokota, na tika pe message kuna. Vraiment merci. Bandeko nyonso boza na ligne bokota moto asika azali wana Wiz Zeni, azali wana bokota epane botiela ye ba j'aime na ba vidéo na ye, botikele message ye pe akoya epa na bino. Merci beaucoup. Yango wana na bandaki koloba nakomaki wapi que est-ce que soki yo mama oboyi ke papa asalaka yo biloko wana, oboyi na yo mpenza oboyi, est-ce que papa akoboya yo mpe kotika yo mpo yo ozoboya asalaka yo na dendo te? Mais soki oencourage ye ndenge mpe omonaki likambo yango eza bien akontinuaka kaka, abana continue pa na yo ti akolemba mpe kaka yo, mpo azanye moto alembaka na ye makambo noki alingaka kochange. So omenza mobala ko mbongo ngai gu oyo ezosimbanga te komi gu oyo, akolemba yo mpe akokende sikoyo koluka epai ya bana mibali kuna, epai ya bana mibali ezalaka ndenge nini mpo alingi ye mpe sikoyo bakoma kotiaka ye mpe atiaka kuna. Misusu babandaka yango epai ya mibali azalaka na ye deja vewe, nde tolobaki lobi bapapa oyo ya vewe, ye azalaka vewe. Alors na kivewe na ye wana aye kobala, abali mwasi aboti yo mwana liboso, mwana mibale akomi kolukela sikoyo makambo wana. Non mama, il faut ngai namoni totika kote liboso tokoma kaka kosalaka na dendon mpona kuna nde ezalaka bien parce que. Donc mosusu akobanda na kivewe aye kobala, mosusu abala na ye akomi koyoka nde baposa mosusu baplaisir mosusu, akomi sikoyo koluka ke yo mama opesaka ye nzela bokendaka kosalaka na nsima. Babiloko wana nyonso eza vraiment malamu te soki tolandi bien nzela wana. Mosala nango ezali eloko mosusu, basala yango te mpona kokendaka koutilize yango, basala yango mpona ebimisaka nde basalite oyo ekotaka na kati nde toliaka, ebimaka kuna ekendaka na wese. Moto nyonso toyokaka soki oza na wese na yo moko moto obimisi basalite na yo ozoyoka yango solo
ozobanga basalite na yo moko ozobanga salite na yo ebongo sikoyo bakotisa koso biloko kuna na kati eza ndenge nini ntango okotisa yo mpe mosusu bazalaka kotisi bongo na kati abimisi atie yango na monoko azolesa yo basalite oyo ya yo moko mpo na nini ye moko ntango abimisi yango kuna na kati atie yango na monoko na ye moko tafimba yango aviendula yango afibafiba yango alembola yango na lolemo na ye te akozwa yango atie yo yango na monoko eza nko azosala yango azozwa neti nyama na ye akotisi yo kuna na nsima na azwi yango atie yango osu na monoko yo fiba yango na basalite wana ye moko fiba yango soki moyi moto asali yo bongo yebise yo mpe fiba yango soki oza mpe mwasi ya nko alobi asala yo bongo obi yo mpe lia ngai kuna na monoko oke mpenza okosa neti oke kosuba na wese oke na wese kuna okembi so bimisi mwa kaka moko ya mokie alozongi opamwisi yango te ozongi bandeko bana mike bolimbisa ngai soki baleki bozali awa bolimbisa mama na bino tozobande makambo ezali ya solo makambo ezoboma mokili mpo namoni ekomi trop c'est trop ekomi vraiment trop c'est trop ekomi ebele bajeune fille mosusu kutu bajeune fille mosusu bakoma kosalela yango na kivantard na banda oloba nasisana maloba yanga oyo ekataki ngai oyo nasekaki wana ye asengi yo atia yo kuna yo mpe yebisa avant yo banda kuna yo mpe fo lia ngai olia oya ngai dendo na ngai liboso te me dendo mpenza oke nanu na toilette obimisi ya mwa mokie opamwisi yango te oye ovandeli oyebi lia ngai alie nanu wana mpo balekisi ntango kolia wana otiki osundoli ye okei balekisi bamibali mosusu lelo oyo bajeune garçon bajeune fille balingi lisusu te bajeune garçon natiki bango na pembe nazwi bajeune fille bakomisa yango kivanta mama ye soki basali yo kuna na nsima okoyoka neti okufa lisusu te eza na elengi moko wana azobetelaka baninga masoloka mpona kobebisa baninga mpo moninga ntango akoyoka kende koloba nga mpe nakei kuna ye mpe akei komeka okende mpe koyebisa mobali mosusu ameka yo kuna ye alingaka biloko wana abengani yo mpe libela bosilani oke mpe akope na yo mpenza kope na yo ye alingaka nde makambo abongo te oke koyebisa ye papa lelo mpenza biso ifo tomeka kaka na lingi mpenza na dendo ase atietie bacube magie batonga babiloko ebele avimbisi yango avimbisi badendo yango ale akoma okende mpe ya papa ayebisi ye mikolo mpenza biso nga mikolo mpe nalingi lisusu te otiaka ngai na liboso ifo kaka okende na nga kaka bakote kuna bamama bapapa bandeko tokomi bandoki tokomi ndenge nini tokomi ndenge nini mpona bamakambo oyo ekomi koleka boye eutaki mosika lelo ekomi na biso ekoma kutu na bafamille mosusu na bana mosusu bomoni eza na bacoutume mosusu bamboka mosusu oyo bana basengaka bango babalanaka vierge ayebi mobali te ayebi eloko moko te bazalaka soki mwana wana abali bakozwa net na baluba par exemple bakozwa dra ya pembe batandi na mbetu mwasi na mobali bokoti kuna bato baza libanda batata mwasi bazali bazozela soki bosali makambo na bino ya kimwasi na mobali bosali yango makila wana ya liboso ebimaka etangi na dra bamemi bakoma basepela mwana bali ayebaki mibali te sikoyo bana basi bamboka wana lokola bayebiki bango babalisaka bango bongo bakoma sikoyo na systeme nini yoka bajeune fille mayele mabe bakoma nango bango bakoma na systeme azozwa na ye bakope na ye azozwa bamakangu na ye azozwa bamakangu ngai liboso na ngai jamais bato bakota yango kaka na dendo na ngai nde ifo kokota liboso na ngai kokota te
donc azobatela liboso na ye mpo mokolo ya kobala normal makila na ye etanga balobaki mwana na biso abali vierge. Naza na témoignage moko mwana mwasi moko ye moko abalaki mais avandi na libota abandaki kobota te bakomi na baproblème ye na mobali asalaki déjà 2 ans ya libala zemi ebandaki koya nango te bakomaki na baproblème kosola mikolo nyonso mokolo mosusu sikoyo aye kopesa barapport alobi d'ailleurs azoloba bien mwana mwasi wana aloba na ngai moko d'ailleurs ye akanisaka ke abala ngai vierge abala ngai bongo te nayebaki déjà mibali na bandaki kosala na ngai kote ya nsima atika ngai makambo koloba na ngai ke ye moto alakisa ngai nzela yango wapi ngai mama na bino yaya na bino ndeko na bino nafungolaki monoko na ngai natikalaki monoko polele tala makambo ezoleka epai ya mwana oyo ya moke boye biso bamikolo kutu bamama mibimba toyebi biloko wana te me tala na age na ye mwana moke boye makambo azobimisela biso bamikolo mpe ayokaki soni te abangaki te alobaki na ye ndenge makambo na ye ezali ndenge abandaki kosalela mpe libala wana esilaka kaka wana ndenge kaka ebandaki matata bongo tosambaki esimbaki te libala wana ekabwanaki. Donc makambo wana ya kosalaka kote ya badendo wana eza nango malamu te. Mama batela nzoto na yo, papa batela mobali mwasi na yo. Tika okendaka kokotisaka eloko na yo partout. Tika okende kokotisaka partout mpo ozoboma nde mwasi na yo. Ozoboma mwasi na yo ezali bafason ebele oyo mwasi na mobali bakoki komisepelisa. Bafason ezali ebele oyo mwasi na mobali bakoki komisepelisa. Ezali kaka na babiloko ya basalite wana te totikela yango bato oyo basalaka bafilme ya makambo wana totikela yango bango basala bafilme ndenge bomonaka mwasi basi wana ya filme bazosepela balelaka bayokaka pasi moko mosusu ozomona mpenza elongi ne mpo biso oso totala bafilme onga natala yango na wanga nteke oyo naza hypocrite ke natala yango te natala yango balele oyo nde tobaya tokola babiloko wana totiki me ntango tozalaki bajeune fille ntango mosusu okende pa ya copain azolinga alembisa akolisa wana makanisi lokola ye aza na posa olia avanda neka tranquille aotiela o filme kuna bobandi botali filme ale epesi bino soki mpe ndenge nini bosali nde toanda obenga makambo asali te na bomona toanda loba basali ye makambo asali te donc c'est ça botikela yango totikela yango bato bafilme basalaka bongo bazwaka mbongo bafutaka bango mbongo ebele omona bango nyonso baza presque bazalaka na bambongo ebele bazalaka bariche mpona babiloko wana basalaka bayebi ke ezalaka na bariske mama hm kin clever koseka te mama ndenge toanda obenga makambo asali te ezaka makambo asali te sikoyo wana ekomi misu makambo asali te double makambo asali te mpenza ya sali te sikoyo nde yango wana po oyo normal eza makambo elenge eza makambo ya bien oyo esukolaka mitu ya bato ekomisaka moto ngebu gentil soki tala kaka na couple soki na bute bosalaki yango ata bozalaki na mwa baproblème omwa mokolo wana bato nyonso balembi bameurs ekomi vraiment mwa adouci mais sikoyo oyo wana nde ekota sikoyo ekoma makambo mpenza ya sali te yango wana ya kote kuna kota dendo tika dendo ya mama ivanda tranquille tika dendo ya mama epema na kimia ozoluka nini na dendo ya mama ofungola dendo ya mama aza na mbongo okende kozwa traitement te osuka wapi mama akozala na mbongo ya kozwa traitement ndenge nini so bafungoli ye dendo kuna ekoma obimisaka ye mai boyebake eloko moko bato babosanaka bato oyo bamesana kolinganaka mibali na mibali basufraka mabe bato bamesana kolingana mibali na mibali basufraka neloko wana po soki kaka ekomi na maladi efungwami ekomi bimisa mai esili
traitement yango penza ya malongi ezalaka te komi kolata bapampers komi kolata bacouche neti bana ya mike ebongo sikoyo yo mwasi mama jeune fille omesana kosala kaka kuna bapasoli yo yango ekomi obimisa mai sikoyo kuna soki ezobimisa mai ozolia mikolo nyonso sikoyo mai biloko oyo ozolia ntango estoma eza kobroye yango mpo ekoma kaka mai nango ezobima okoma solo okoma kolumba solo mpo obima mai nzela kuna na nsima nzela kuna ezalaka na sanité moto ezalaka kuna sikoyo mai ya kuna ekomi kobima yo okoma ndenge eske bono ovanda devant bato okoma olati couche moko après 1 heure de temps oke ochange couche biso toyebi ke bato balataka bapampers babebe en plus de cela bakoko baoyo bato basi bakoli mwa moke ndenge babosanaka bamakambo ntango mosu akokovanda nde bazoyeba te azosuba yango wana na bamaison de retraite balatisaka bango bapampers mais sikoyo yo moto omesana kosala makambo wana na age deja ya 30 ans soki obandaki yango bien avant ba 18 ans babandaki bamibali balingako basalako kaka kuna na dendo yebaki na ba 30 ans mpo kokosa deja 30 ans na yo okóma deja kobima mai mpo kuna kofungwama deja ata bazokosa bino ke bautilisaka bavaseline balibrifiant wana mikolo nyonso bozotia balibrifiant kuna mpe ezofungwama mpo magie oyo mama Coutume Africaine TV merci beaucoup pour la présence na yo merci mama magie oyo nzambe asala mpona nzoto na biso basi na liboso magie oyo nzambe atia yango efungwamaka ndenge efungwamaka boye efungwa monene nsima ebendani ekangami eza magie oyo nzambe ye moko atia nzambe ye moko ayebi ndenge kote kuna Allô, maman Coutume Africaine. Merci beaucoup. Merci pour la... Merci. Confinement kaka ndenge oyebaki ezoleka nango toza kaka na bandako tovandi toprofite kaka tosalasala ba live mpo ntango misala ekobanda tozwa lisusu bangonga ebele mpenza te yango tozoprofite Ok. Nayoki mpona otokota kasi nayoki nde kozoloba me avant abanda koloba oyo nayaki nango na motema nalingi kaka na remercier vraimen bandeko namoni depuis tobandi systeme ndenge bameke bazalaka mondinga asilisi bino nyonso bolandi oyo abandi oyo asili balandi en tout cas même so toza ebele te na mwa ndambo ndambo kaka bazolanda 10 personnes 20 peut-être 15 tokomata tosala ngomba ndenge balobi ke l'union fait la force ezali très bien donc tocontinue bongo moninga soki azali na kati bomoni moninga bino nyonso bokeya ndako eloko yango azoloba eza nango ya malonga te botelemaka mpo bosunga donc tozali mpo tosunga na tuka nasepeli mingi mpena na lingomba ndenge ezokokende mpona sikoyo na lingomba boba mpona ndenge kozoloba mpona ndenge ozoloba mpona bolinzanga monoko mokosa moyen te allergie nanga donc somo esalanga kaka zolo na monoko mokosa na temps oyo na kwanzaka kaka monoko na ngai problème eza te donc problème ezali mpona bana basi oyo batikaka mibali bakota bango nzela ya nsima ezali basala terreur moko ya mabe mpo mingi basalaka bongo mpona koloba mpona lere akobala bato bakanisa ke azali nano moseka omoni or na ntango soki oyebi deja mobali asayebi nzoto no ata soki asimbi yo na liboso te oza susu moseka te ase trompaka mingi oyo basalaka baja ndenge ya bana basi oyo bazalaka mingi na bafamille oyo baimpozaka bango te bavon balaimpoza na moseka soki obali oza moseka te okomona epuis na oyo ya bapays ya bamusulman tomonaka bana mingi basalelaka ngo bomoni bango balati bitambala bokanisi baza bamoseka mingi bati bayeba na bango
mobali na nzela ya nsima, voilà. Mais eza na baconséquence ebele oyo okoloba efala kotatola yango te mama kalobi nga aza mama ewaso na kotatolela yo mama na ngai bebio na kotatola eloba nango papa deja alobi na kopanda nous on est là. Panda, nous on est là. Ah, la rouge comme rouge. Noir comme... Ils sont allés jaune comme jaune. Il y a ça rouge comme rouge. Donc, ezali, on dit là, eza musisa. Musisa wana, tango oza na posa ya konena, ezo ta signal na cerveau que voilà, l'air ya okende na toilette ikoki. Alors, na ntango yo ezopesa mobali nzela wana ya nsima azolembisa mosisa wana ezokoma lâche ezolemba ekofonctionne lisusu te efonctionne lisusu te nde omonaka mingi bakomaka na problème na un certain âge aza na problème po akende konena meme ata aza na ye constipe te mais azoyoka mposa konena te ifo abiforsaka ata soki aza na mposa konena te amiforsa ndio akoma komela bamédicament mpona enemisaka ye eza mpe na baconséquence mosusu esalaka eza hémorragie hémorragie interne ekoki kozwa hémorragie interne na nsima ya mosomba donc ekobimisa yo mpe mosomba oyo babengaka babengaka wana mosomba babengaka yango hémorroïde ce que l'émission hémorroïde que je continue toujours ce que j'ai la chance de cancer ya colon eza na biloko eza na baconséquence ebele ya mabe et puis ekosalaka à chaque fois soki ovandi tellement mosisa wana ezokotravaille lisusu te parce que yango nde esalaka par exemple soki ovandi na miso ya bato oyoki mposa ya kopete boye ezana parce oyo toza na kati ya tabu mwana moke alanda te oyoka mposa ya kosala mwa mokinza okokokanga oyebi kelele mo ezalaka te ovandi na bisi boye obien peut-être zali boza na bato na feti oyoki mpenza mokinzelingeli mokangi yango kasi eza wana motekaraka mais siko soki otikaki mibali balembisa yango na mwa babiki na bango likolo ya elongi ya ngelingeli mpo olingi kopesa liboso te alors mosisa wana ekolemba à chaque fois soki oza na mopepe elingi ebima okokobloke yango te epuis soki ebimi mopepe wana ekobima directement na miei na kati imagine to oza devant bato sikoyo imagine to oza devant bato oui c'est ça omona parce que muscle wana esili j'ai diminué ça va chauffer soki par exemple ozali liboso ya bato eza mpasi komona kaka mpona ebimio na bilamba ebimio na bilamba donc ezali nayebi te eza babiloko moko bango batalaka yango na babiloko ya babenga babiloko bafilme ya mabe ya basi na mibali bati wana oyebi baconséquence nini basumbi yango bango ava basala yango si batungolaka bango liboso mpo babimisa banyei nyonso wana bana kosala mosalani wana omoni bango basi oyo basala babiloko wana baza so na santa malamu te po soki otali liboso na bango na nsima na bango ezaka confondu nyonso mibale ezaka ndenge moko minene efungwama oyo ya liboso ekangamaka parceke esalama ndenge mana oyo ya liboso place mwana kotaka nzambe asala miracle moko ki ekofungwama mpe parce que muscle wana eza kozonga eza kokangama soki tolo bango na lopoto eza malamu te mpo baoya pepe kokatake tozoyiba basujet na bango basalelaka ya banzambo yabi donc muscle oyo ya liboso na ya nsima eza bamuscle mibale différent oyo ya liboso nzambe asala yango ezali déjà mécanique soki mwana abimi ekangani soki ezali na baregle mpe avonza na baregle moni ekomaka neti efungwami moke elembilembi soki baregle ili ekangani lere oza na papa na mbeto omona lere oza na posa efungwami lere ekosika mpe ekangani me oyo ya nsima
oyo nsima soki osingoli yango na makasi ekozala mpasi mpo ekangama ekokoma petepete ekozala petepete ye ekobima yo facilement ekindi ekobima yo facilement okozala susu asiste emoko yedi mpe elobi ngai eyo soki mpe ozwi mpe na mobabe ozwi mpe cancer ya colon esali eya biloko moko bato basalaka babiloko ya bongo batika eza mpe na basi mosusu na mibali na bango mibali mosusu awa na poto depuis bayeba nzela wana ya nsima surtout balingi kosala basi na bango nzela ya nsima mobali na nga ndenge bandeki kosala neti agent de sécurité bakangaka na mwasi na ye ake koyiba bagel oyo elembisaka na se wana na barayon ake koyiba mwasi aroma na basala bagype na bango mpe baye kokanga bango aye koyebisa nga ati mama oyebi te nayoki soni lelo nayoki soni lelo ndeko na biso akape mpe bakangi ye na mwasi na ye na soni bokoyiba ngo mpe bosala nini kasi kwake na kotiaka atiango na eloko na ye komisa akotisi yango na nsima ya mwasi mpo ekota facilement c'est ça donc bango basalaka baraka bazali babiloko wana mingi balingi yango mingi soki asi akoti mwasi liboso une fois ya mibale alingi susu yango kaka nzela ya nsima mais ezalaka mpe mibali mosusu ezali vis ezali vis mopeti mpundaka bango petina balingi kotala bafilme ya babiloko ya mabe wana balingi mpe bami epuis ya mibale ezali soit mwa basi parce basi mingi bayebaka mpe kosokola liboso surtout soki asi aboti ayebi ata te biloko ekotya na se bamatiti nini ya mokoko akoki kotya na se meme vaka tangawiso ya pambo bayeba mosusu babangaka kotya okeyidaka mingi kotya na se bamabanga ya basi ezali meme na bamboka na bango ya maarabe ezali baza na babiloko mpe ya bokongo parceke biso nyonso toza baafricain parceke bango baza na afrique du nord bayebi babiloko wana ya bokoko ezali okokotya na se okotyango na se mpe bien ale meme citron oyo kaka ya pambo oyo okotya mpe na se esukoli oyo na se okomi sukali lisusu okomi moto me bango babiloko wana te bazonéglige basi mingi baza mingi te oyo basukolaka neti biso basi ya bakongole tosukolaka baza mingi te meme oke na bapays oyo mosusu tozwa kaka baafrique de l'est nga naaka na camarade moko afrique de l'est nga biso epa na biso soki osukoli fo kotisa mpena misapi na se obimisi babiloko wana ya pembe na ntongo oliki akamwaka africain akamwaka donc soki omoni mpe bamibali na bango bakoma kolekisa bango na nzela ya nsima soki omoni nzela ya liboso ezali salite ezali trop bambikambika afani balekisaka na nzela ya nsima voilà mais babosanaka nzela ya nsima eza place bakotisaka depuis yaka okotisa yango mingi bazaka azokotisa bimisi omona mpenza eloko ya mobali ekangami na nyei ezali parceke bayebi teke bako basalaka bafilme mama na kati oyo maloba te ntango ekangami na nyei wana abimisi yango atya yango lisu na monoko bango bayebi teke alesi yo nie na yo moko yango lisusu kasi wana eza maladi lisusu te oke mibali oyo bango basalaka babiloko ya buso bana pasi wana avant basala ngo bazwaka mpenza omoni bazwi mpenza nini mai batie na chasse na batie na tiyo wana na nzela ya lisoko batie yake na toilette asumbi donc alongoli nyei oyo ekangami na babengani na intestin grain nyonso wana na colon epi comme ça motopo etikali vide lera okota eloko ezali ozomona mais tosi tomona mpe babiloko mosusu tokoloba toza entre biso na biso batisi oyo tokoloba teke ongananga tala bafilme wana te miso nyonso totalango basera meme papa oyo ya rome mpe asi atala yango wana ntina tala meme papa na biso paster b asi atala yango soki mbiya soki mbinga mobali ya Eliane ye
fois zongela Eliane, pour Eliane okufa pamba, pardon. Peut-être. Il paraît vimbisa pe kuna. Parce que zo fungula musisa mais ezali loko moko epesaka malade mingi basi to mona soki bazolandisa yango tout le temps omona mosusu ne ezokondakonda kaka parce que azosouffrir yo oyokela ngi mwasi oyokela ngi te azosouffrir parce que natalaka filme moko kala lo tozaka nani bagene mwasi azomani alobi ezalaka elengi te ezosala kaka ondire pousse ya kosumba ya makasi odi koza na diare ya maka talana mama wana mpe eza elengi yo mpe mosusu omitikaka likola mbongo batuni ye mpe eske ezalaki bien ezalaki bibongo sentiment nini oyoki adi ezalaki kaka kaka omoni ndenge soki oza mpenza na posa ya kosumba ya makasi ya eske mpe kozala na posa ya kosumba makasi oke diare ya makasi eza ndenge moko na posa ndenge soki oza na mobali na mbeto donc eza malade eza biloko moko ya satan parce que meme na biblia komami ke tosala bolingo lokola banyama te mimi biso baoyo tokomi kote ya baislam mpona mibali ekomali te na coran nzambe apesisi kosala bolingo lokola banyama te ezali péché exemple surtout bapaster mingi basotaka page wana ya biblia parce que bango moko baza pire surtout bapaster bango nde balela biloko wana mingi bapaster okomona bango na babible bazoterne bango na maboko wana kaka mpona basala mpona koinfluence bato bango bakolo nzela nsima konima kwazulu bango wana balelango mingi kaka vise eza vise biloko moko tokokwangokaje te donc mama lokola tosoki komi mpe tard boye nakoki kotia kozwa yo avantage te mais yebaka yango oyo otomboli lelo nandimaki te ke un jour mama ifo yo kotomboli lelo bakomi bana kolobela yango en tout cas ezali très intéressant ezali mpona kopesa mpe baconseil na bandeko basi bazolanda biso soki esalemaka na mabala na bango soki bayebani na mwa bato moko na zingazinga na bango ke mibali na bango basalela bango bien bakope na bango bakasalelaka bango yango bayebisa bango batika baconséquence parce que eza eloko epesaka maladi baautorise te ke mibali na bango ke bakope na bango basala bango babiloko wana au contraire baluka bamakasa oyo bakoki kosokola liboso komisa babenda yango liboso kuna mwa moke parce que à un certain âge mpe surtout baage mpe soki ebandi kokende na se wana mpe ekomaka moke eyaka monene soki okanisaka boye oyo soki mwasamini aza komi mokolo na se ekomi ya monene non c'est le contraire ekomaka mokuse ekomaka mpe moke donc mobali nde ye akomaka moke parce que eza ya ye eza ya mosisa donc etelemaka susu ndenge etelemaka te ekotaka moke na yo au fur et à mesure azomona biloko oyo mpe force nango mpe ezosila akozalaka te kaka soki azalaka na lipe ya otema pendant 30 minutes ou 1 heure du temps soki abandi komona akobana kotelema peut-être pendant kaka 10 minutes 20 minutes bango nde bazalaka na problème mais ekomaka toujours kaka biso basi nde batozalaka base biso kaka nde tokomaka mpo kase nyonso wana ezali mobali alingaka toujours adomine mwasi donc mpona kosuka faute ezeka ya biso te basi faute na biso ezali parce que tozokondimaka mibali na biso obien mibali bautilize biso na nzela ya nsima faute ezali nde epai ya mibali parce que bango nde bakomaka faible donc nde bango moko balobaka ke mwasi akokosila valeur mobali atilaka valeur te parce que ye meme abalaka mwasi mais na elengi ya ngelingeli mobali atilaka valeur etalaka toujours parce que mwasi ya 30 ans akoki kosatisfaire mobali ya 20 ans un problème na mpe mobali mpe azwi mpe yageningelingeli mais mobali ya 60 ans akoka kopekisa mwasi ya 20 ans mpe elengi ya ngelingeli neti mobali ya 20 ans
mobali ya 60 ans akoka jamais kopesa mwasi ya 20 ans bilenga ngeli te parce que asi alembi eloko eza makasi te. Donc mobali nde aza faible mwasi aza makasi. Donc basi babotango na motuki biso ata tosi tobimi biso toza toujours makasi toko kosatisfaire n'importe quel mobali nyonso na age nyonso. Mais mibali na biso à un certain âge bango nde bakendaka. Alors bondima te babana satisfaire babesoin na bango na nsima na bino mpo bapesa bino bamaladi ezanga motu na makolo. Non, il faut koanule koboyama biloko wana. Donc koboma mpe mabala te me olobi kaka non nalingi te nalingi mpe oya kobelisanga maladi ya pamba naboyi nanga eto comme ça soki yango nde akolinga aboya yo akende koexplike na bakolo na baparent ke wana ngai nalekisa na nzela ya nsima boyi osomona soki bakobetele maboko to bakobetele maboko te. biso mpe basi tozwaka mpe mwa courage soki mobali aza voyo ndenge wana aza vigie benga bandeko yebisa bango tala makambo azolokelanga bakoyokaka soni ya kotika yo me tolobaka ovandi kaka basi awa na poto meme na congo mingi bakendaka badocteur basi bakoma kaka na baproblème ya hémoroïde omotina hémoroïde kaka hémoroïde nzoka nde bacoketake na nzela ya nsima ozebisaka moto eza bien batika ya bazisi wana eza diabolique. En tout cas, maman, merci beaucoup. Ndengolobi, eza babiloko moko o ezali diabolique. To peso merci mingi pour la participation qui toko maman coutume africaine. Merci vraiment. Bande kotozo continuer na lisolo na biso. Poto tikali na 20 minutes poto kata. Totikali ba maman papa bandeko na 20 minutes poto kata mais tozo continuer toujours biso nyonso toyoki oyo mama coutume africaine na utoloba alobi mingi nakanisi oyo ya malamu bozwi oyo ya mabe pe eza wana na kati te po alobi mpenza nyonso na ndenge ya normal ke eloko wana ezali eloko moko ezali mabe e apportaka jamais bonheur. Bato oyo bomona basalaka bafilme nango bango basukolaka deja mutsopo na bango bazwi pompe batongoli ye babimisi ye salite nyonso oyo ezali na kati po ntango mobali akoya ntango bakosala filme wana ntango bakosala eloko yango bomona aza na salite moko kuna na kati nyonso eza propre. Or biso na bandako na biso ntango mosusu ovandaki na yo lamuki mobali ayeli yo lelo fo tosala kaka na nsima ozwaki temps ya kosala bapréparation wana te. En plus de cela bato wana tosekomparaka na bango te bango ezali bafilme nyonso ezalaka toujours na montage bolinga te ntango mosusu bango basala yango kaka 1 minute me bokomona na filme babendi yango molai babakisi bani filme ezalaka moto asali video na ye akole boyebi te soki ezwaki combien de temps boyebi te soki bazwaki combien de jours mais bino bozwi bokomi kolanda eza na bana basi mosusu bakomisa yango lokola griffe bakomi kosalela yango kivantard mama kuna ezalaka bien kuna mpenza soki okoti kuna neti kokufa lisusu te or azokosa yo neti kokufa lisusu wana te. Lobi ntango kozwa maladi ya kuna maladi ya badendo soki dendo na yo ebebi deja maladi nango mpona obika normalement esimbaka lisusu te ndenge mama coutume auti koloba awa so bana basi nyonso bakoma kaka bapota libomba hémorroïde wana eutaka wapi mingi ba jeune fille bakoma kaka na système wana yo moto nanu kutu obali te nanu kutu oboti te ben olingaka lisusu jamais mobali atouche yo na liboso olingaka jamais mobali atouche yo na liboso olingi kaka basalaka wana nsima kuna po yo oyokaka bien. Mama batela nzoto bala nanu bota nanu mobali oyo azoyela yo alingi kaka ye asala kuna aza mobali moko mpe malamu te aza koprotege yo te lobi soki yo ozwi maladi lobi soki
dendo na yo efungwami komi kobimisa mai kaka le même mobali wana bandaki kokotisa yo kuna na nsima ye moko mobali wana akotika yo okende oluka lisusu mosusu au fur et à mesure azokende kolukaka bongo ti akokoma na bato oyo bavewe oui akokoma na bavewe mpo mobali oyo alalaka yo na nsima mobali oyo alalaka yo na badendon yebake soki vewe mobali avewe aye kopropose ye bakende baleka nzela akokende pamba te amesana nango bapapa bamama botelanga bageme nazomona toza kaka na 9 entre temps biso tozali ebele tozali 12 denga dance likula denga likula Ayaz Limbe denga dance denga lokola denga lokola chien denga lokola mbwa Ayaz wana ezali chanson na biso ya mikolo na mikolo wana tokoki kobosanaka yango te chanson fétiche ndenge balobaka wana mpenza erataka te etalanga na mokongo za foteza etalanga na elongi za foteza bawana erataka te mikolo nyonso bokobanda kozwaka yango kaka bapapa bamama bandeko toza kokontinue kaka na lisolo na biso lelo mpena tokokata na 30 juste tokokata na biso yango wana nabandaki koloba eza kaka baconseil nde tozopesa lisolo nakanisi tosi tobeti nyonso tosi tolobi nyonso tolobi ndenge ebandaki makambo wana ya osalaka na nsima ndenge ebandaki na ndenge ekoma lelo ya kokoma na bafoye na biso bapapa balingi so kolala basi na bango na nzela ya liboso te bakomi kaka kolala basi na bango na nzela ya nsima na ndenge lelo bajeune fille bakoteli yango ekomeli bango griffe akoma kaka kuna ezalaka bien kuna ezalaka kitoko amibosani ke ezali na problème moko lobilobi akoki kozwa oyo kosalake nzoto na ye ekoka kobeba ya libela ndenge mama na biso kraza auti mama coutume auti koloba awa yo mama ozosala yango mama mwasi ata aza na 70 ata aza na 60 ans akoki kosatisfaire mobali ya 20 ans papa po asatisfaire mwasi ya 20 ans soki aza deja ba 60 ans ba 70 ans ezalaka mwa pasi akosatisfaire ye mais pas comme ndenge azalaka jeune garçon pardon ozala te ndenge azalaka jeune garçon mais yo mama soki omibatelaki bien soki ozali na makasi soki ozwi ata mobali ya 20 ans tozotinda te bamama bakende kozala mibali ya ba 20 ans mpo ezali mabe okomi mama moko abimaka na bana mike eza malamu te tozoloba kaka exemple ndenge mama coutume alobaki ke mama na age ya mokolo akoki kosatisfaire n'importe quel mobali na mobali aza mokolo na ye koleka na mobali oyo azali mwana epai na ye mais oyo azali papa ya 70 ans ndenge abandaki kotelema ntango azalaki na ba 30 ans eza ndenge moko te na ndenge abandi kotelema ntango akomi na ba 60 ans na ba 70 ans wana donc yango wana biso bamama biso nde togeraka nyonso fo biso toyebaka komibatela biso toyebaka koyebisaka mibali na biso non mpo soki oyebi na mobali na yo non ngai na kosala yango te mpo na nzoto na ngai naza komibatela nandimi teke mobali wana kotika yo nandimi teke mobali wana kotika yo mpo yo boyi kosalela ye kopesa ye dendo na yo nandimi yango te soki oza kotungisa yo kaka eleki timbela ye mabe neti lisolo tobetaki lobi mwasi ayebaka te bazalaka mobali ye pendant 20 ans de mariage mama ayebaka te ki mobali azalaka vewe ki mobali azalaka na basi na mibali na ye oyo bavivaka na ye mama ayebaka te aye koyeba yango après 20 ans de mariage soki omoni mobali na yo atelemelaka yo mikolo nyonso kaka asala yo na nsima asala yo na nsima kebisa ye donc soki seke yo oza vewe ozwaka bamibali olalaka na mibali yango soki ozolinga oyo okotelanga makambo wana na ndako na osala yango te mpo na sante na yo moko boyaki papa autilize yo mibali bazala bamalin akoutilize yo bongo akosalasala yo bongo asalisali yo ntango obebi okomi bima mai atika yoki oluka mwasi mosusu mpo mobali
mama abatelaka libala, mama azongisaka motema nsima mpo mama tika mpenza libala ezalaka na mwa pasi moko boye, bayokaka pasi mpona kotika koboya mobali. Bamama na biso bamama tondimaka nyonso oyo elekaka na bafoye na biso, me bapapa te. Papa soki abalusi motema na ye, papa soki aboyi yo kaka lelo ndenge babe esili na yo esili atiki yo akei, bakoka kozongisa motema ya nsima te. Bapapa mingi 70% ya bapapa soki asi aboyi mwasi atiki, bazongisaka nsima te, balembisaka te. Bamama nde balembisaka, ntango yoki baconseil pembeni akolembisaka bi te, azaka papa na bana nazonga tovanda. Me papa te. Papa soki abandi kaka kotala libanda, soki abandi kaka koyebisa yoki ngai na yo esili, yeba mpe esili atiki na ye yo. Baza moke oyo bazongela natanga na bacommentaire. Oui, coutume africaine, oui, il y a solo. Le bill soit commis, voir même déjà à partir de 55 ans. Oui, c'est vrai. Voir même à partir de 55 ans, papa va assurer ma casse pesa ndenge bazalaki na tozo bana makasi oyo normal. Tozo bate ba papa o ba melaka na ba biloka makasi po bato ebele bakoma bamela ba biloka makasi mpona kosatisfezaka basi na bango. Tozoloba makasi oyo ya naturel oyo nzambe atiaka na nzoto. Papa soki akomi deja na ba 55, à partir ya 55 ans akomi kokita mwa moke. Bapapa mosusu mpe bango balingaka te abebisa nzoto na ye, akolinga te ke asalaka bolingo ya batemps ebele atie 2, 3, 4, 5 na butu moko be na ntango moko bazosala bolingo na mwasi na ye. Oyo base protegeaka balingaka asali moko be 2 stop atiki na ye mpona kobatelaka nzoto na ye. Mais soki akoma okoma ba 5 ba 6 yebake à partir ya ba 50 ans okoma deja kolembaka ozala soki osatisfaire mwasi na ye ndenge pene esengeli te. Yango wana bamosusu bakomaka koutilisaka bakisi ya babokoko, bakisi oyo batekaka na bapharmacie mpona kaka korécupere mwa baforce. Mais awa tozolobela force naturelle ezalaka epai ya mobali nyonso ke mobali à partir ya 55 ans 60 ans 70 ans baza lisusu na makasi oyo bazalaki nango te ntango bazalaki ba jeune garçon ba 20 ans 25 ans 30 ans 35 ans eza lisusu ndenge moko te. En plus esali na bamisala na biso tosalaka awa na Europe, mobali akokende banda ntongo 8 heures du temps aza ya kotelema atelemi asali mosala azongi lelo bongo lobi bongo 5 jours na semaine. 5 jours na semaine azala kaka ya kotelema 8 heures du temps avanda kaka ntango moke pose aye avandi alie mwa lipa ameli mwa quelque chose azongi so mosala. Nyonso wana mpe elembisaka mibali, ekomisaka mibali, elembisaka bango. Mwana akomi oyoka mwa mokongo mpasi mingi sikoyo ye moto azoyoka deja bongo akomi kolinga lisusu aboma yo mama. Po mobali oyo antuka wana ezali mpona ngai bato basala yango bolimbisa ngai vraiment ezali ndenge nalingai nalobela mpo nayebi ezali na bainconvénient ebele. Ngai personnellement nalingaka yango te, nabangaka yango, namona yango somo moko donc elekelaka ngai ndenge nini mwana mwasi akoki kose vante ke mobali na ye asalaka ye kaka na nsima, esalaka ye bien, esalaka ye bilengi. Ndenge nayebeli yango ndenge ezalaka salite kuna na kati ezalaka yango salite te, mais soki kaka eye ebimi donc soki mpe kaka ngo ebimi bien te mosusu mpe etikala na kati kuna etikali na kati donc eza kaka salite. Mais ndenge nzambe asala yango soki nyonso ebimi eza motsopo na kati bomonaka neti ndenge tobandaka kosala kala lelo ko tosala yango te. Bon toloba neti motsopo ya taba soki basukoli yango bien omonake salite nyonso yango etikali kuna na kati propre. Motsopo eza yango propre na kati sans salite. Ntango yo so ozokende kotia oke kotia so bamai ya mibali na kati kuna oyebi te mai ya mibali wana na kati kuna ekocreye nini. Yango mama coutume alobi awa ekoki kocreyele yo bamalade ebele, okoki kobela bacancer ya colon, okoki kobela bamalade ebele oyo eyebani te. Bongo malade soki eza na kati ya motsopo kuna ndenge nini bakokende komona yango mpo bakende kodécouvrir koza eloko moko na kati kuna. Il faut basala baexamen ebele mpo bakende koyeba eloko oyo ezali yo na kati kuna. Toboyaka
tondimaka te bapapa babebisaka biso wana ezali bazodétruire yo. Papa azodétruire yo ndenge mama lelo alobi soki ekomi na ntango ekomi maladi efungwami etikali polele. Ntango etikali polele ata olingi osala mopepe moye okanga mopepe wana eza te mpo yango kuna eza polele. Ozala devant bato te ozala pum ebimi mpe na mwa salite moko boye ebimi na kati ebimisaka mpe mai okokoma oblige. Mikolo nyonso nzambe asala olataka pampers yo moto oza nanu jeune mama okomi olata pampers lokola bakoko akala ube babebe eza na sens moko te. Bilenge ya ngeli oyo ya moke kaka ya baminiti moke mpo bilengi wana esalaka nango teke eza na 1 heure du temps ozosepela kaka. Bilengi wana etikali oyo na nzoto enga nasalaki lelo elenge ezotambulanga na makolo ele esilaka nango kaka na miniti wana bosilisi esili. Bilenge wana esilaka na ntango ya bilenge ya mokie wana kaka yo omemi mokumba omemi maladi moko oyo okoyeba lisusu kosoigne yango te. Okotika kosoigne yango te. Traitement yango nayebi kutu te soki esimbaka te mpo toyebi bato oyo bavewe ebele bakufa bavewe ebele toboyi te biso nyonso ezali moto na moto aza na ngonga na ye mais bavewe ebele bakufa mpo na maladi oyo euti na eloko wana ya kosalaka kuna na nsima. Papa mama ndeko batela nzoto na yo mpo ozala malamu. Batela nzoto na yo boya proposition nyonso oyo papa oya kosala oya kopesa yo na kopesa yo kado oyo mpe moto oza na makangu na yo azosenga yo kaka bosalaka na nsima. Boyaka bajeune garçon oyo bakomi lelo bakomi mpe kaka azosenga kaka bajeune fille basalaka na nsima. Jeune fille boya eza na avenir te. Ekobongisela yo eloko moko te kutu ekobebisela yo nzoto ekobeba yo okotika na maladi oyo okoyeba ndenge ya kosoigne yango te. Mikolo nyonso yo lataka pampers mikolo nyonso yo tiaka babiloko na nsima okokoma mal à l'aise moyo okende nzela esika baninga bokendaki ensemble bokesuka ata na piscine boza na place moko ensemble bosechange bolongola babilamba ndenge bakisakata oyo bana basi bazalaka nango bakoti place mo bakomi kolongola bilamba bakomi yoza boye bana basi toyebi ndenge tozalaka biso na biso. Donc yo sikoyo okoma nini okoma réservé okoma kobatama pamba te olataka pampers ntango okokota avolata mayo na yo obatami nanu quelque part olongoli pampers na yo nsima olati mayo eza bien te papa mama. En tout cas mwa bato oyo moke oyo bozali awa oyo boyoki ngai bopanza liloba boyebisa bandeko eloko wana ebandaka na mibali babandaki kolala bango na bango na bacouvent na banini nsima yo kokoma na mikonzi mpe bazwi yango bakomi kolalaka bongo entre bango mpe lisusu wana ezalaki na mibali liboso na ebandi ezalaki mibali ide kutu ya mwasi ezalaki te bilenge ngeli entre mibali na mibali bilenge ngeli wana entre mibali na mibali epekisamaka me bango babandaka kosala yango na ndenge ya kobatama. Lokola babandaki kosala na ndenge ya kobatama moke ezokita elongi na bacouvent na baséminaire ekokoma na ekokoma na mikonzi bakoti nango mikonzi ekiti ekomi na bato oyo bakendaka kozwa basi ya ndumba bakomi sikoyo kopratike yango mpa basi ya ndumba ekomi sikoyo bapapa bakomi kopropose basi na bango na bandako na bango po basalaka. Viviane awenda lobi eloko na eloko eza na mosala nango na nsima eza mpona mosala wana te. Oui mama na nsima ezali mpona mosala wana te. Nsima nzambe asala yango mpona ebimisaka kaka okei wese ebimisi kaka. En tout cas nayebi te soki nsima eza na mosala mosusu oyo nzambe asala yango mpona oyo nyonso toliaka tolie ekobima wapi
kuna na nsima oke na wese obwaki yango ezali te mpo bokotisaka yango babiloko bokotisaka yango banzete bokotisaka yango baconcombre bokotisaka yango babanane mpo bato bakoma kokotisa yango babiloko ebele kuna bakoma kokotisa na kati wana banzete babanane bamilangi ye bani tomona babiloko ebele bamakambo ebele bato bakoma kosala na place wana ezali na ntina ata moke te ezolukela bino kaka biso kaka basi bamaladi ezolukela biso bamaladi moko oyo okoyeba ata koswane yango te ndenge na ndaya koloba okokozala liboso ya bato olingi osala mwa mopepe mayokanga mopepe eza te boza na baninga bayoki kaka mopepe ebimi ebimi kuna na nsima kuna donc frein eza lisusu te mpo esi efungwama ata mibali yango bazokosa bino ke tosalela bahuile bacrème bapomade balubrifiant soki ya modele nini po elibrifie efungola kuna me ntango lelo oyo osali efungoli yango na lubrifiant lobi bosali bofungoli yango na pomade soki na crème soki na lubrifiant nini lobi kuna bosali au fur et à mesure okomi kosala yango mpe ekomi kofungwama mpe etika ye monene moko mosusu boya komeka bokotisa lisusu botia lisusu pomade te botia lisusu crème te botieli oyo moko te akotisi kaka ekoti ayebi ke nzoto na yo emesani deja kuna sikoyo lokola ezofungwama bongo lokola ekomi okoma monene ekomi sikoyo dangereux boyebaki bavewe ebele bakufa mpona eloko wana bapapa bamama ndeko bavewe ebele bakufa mpona eloko wana yango ezali message oyo nayaki kopesa bino nyonso bandeko na ngai mpona mokolo ya lelo namoni tokomi na suka ya lisolo na biso merci mingi na bandeko nyonso ndenge boparticipe awa na émission na biso lelo napesi bino vraiment merci tozalaki ebele topanza sango toyebisa baleki na biso bana na biso toedikaka bango toujours na likambo wana bakoka kondimaka yango te yebisa mwana yo soki omoni mwana mobali ayebisi yo alingi kuna na nsima tika na yo ye yebisa ye va te faire foutre kende koluka bapede basala yo ngai te ngai na kosala eloko wana te na kobebisa nzoto na ngai te mpo na yo pamba te soki ye abandi kosala yo yango akobebisa yo ntango yo kobeba akokende ntango yo kobeba papa wana akotika yo akokende koluka jeune fille mosusu merci na bino tozalaki mingi na lisolo na biso ya lelo namoni tokomi na mama lulu na ngai na kata alo mama coutume africaine na ngai na kata obengi chance que tobengi mpona koma ntia na suka olingi obakisa liloba suka mama naina loba suka ebu na eshapakinga bazosala basalaka babiloko wana soki mwasi na mobali bazosala binyange nini nzela ya nsima okomona un certain moment soki par exemple ndenge tolobomoni baoyo basalaka na kati ya babilizi tomonaka basemona bango wana bango balongolaka liboso na batongolaka liboso mais oyo ya biso baba na mibali biso loba toyebi eloko te kaka curiosité okende kosala botongoli te eloko te komona lere moko olingi opema oza na action mobali aza mpenza na nsima na kati omona pende oya mopepe neti ebimi osala bofu yeyi pende obima poi ekwei na mbetu fa donc eza epe eza na baconséquence parce que na nzela ya nsima pourkui mingi bazwaka maladi ya sida eza ya bato wana leleleli parce que na nsima ya biso place tosumbaka ezali ndenge moko te na liboso ya mwasi ezali na oyo babengi protection ya bamaladi ebele eza na basili babengi yango na lopoto basili yango edefaka contre bamaladi ebele neti par exemple maladi ya sida maladi na cancer donc basili wana ezali edefandaka donc ezali ondire protection yango na nsima ya soko protection wana ezali même bango moko bakendele soki epa bapsychologue badocteur mingi baencourageaka te bato abali basala nzela ya masoko bapesaka toujours baconseil ke avant ya kosala nzela ya masoko ezala propre il faut pas kosalela yango ndenge bato
basalaka nzela ya liboso eza eloko liboso bokobanda nzela ya liboso mpona kosilisa nde okokosilisa nzela ya nsima osalamo kaka moke obimi bango moko bapesaka conseil wana me biso okanisaka te nzela ya nsima ifo toujours kosalela yango exactement neti nzela ya liboso epuis ezali ça dépend mpe ya niveau na ya mesure ya nzoto mobali ya mobali exactement. Voilà, soki bika mobali eza monene neti biso bamibali ya biso ya baafrikain bango bazalaka na yango nene eleki ya nzoko bon eloko okende eloko ya nzoko okende kotango na nsima na yo nzoko yo yebi ya nzoko ndenge ezalaka kasi tosala balobaka mibali ya bato mingi baza lokwa banzoko nanga biso tozobelika na banzoko te mara tozoloba toza na santa buti donc sikoyo ndenge otere azokotiso yango ezokende ntina mosisa ezotuta ntina mosisa ya monene oyo ya hémoroïde tasekolisa susu ezako tomona lobi nango mpenza omona oke na toilette makila ozosunga makila parce que infecté parce que nzela wana ekomi infecté mosisa ekomi infecté eza biloko moko valide mpona nga boeskize nga ezali eloko moko ya valide la communauté na biso ya baafricain baso basalelaka bango na mibali na bango eza baza mingi te bamingi te me mibali na biso mingi nazoba mibali en général mibali na biso mingi ya baafrika bakitaka koyebela yango epai ya balele mpe epai ya baprostitue voilà c'est ça sikoyo ntango ayekoli yango kuna akoma oyela wana ndako mikolo nyonso opesa ye yango parce que na nzela ya nsima omoi nde tosumbaka nyeiti soki osumbi parce que nyeiti te soki osalaka na sante biso tosala na sante nyeiti ezaka na molunge ezaka na température ezala moto na nzela ya nsima ezali moto koleka nzela ya liboso okobengaka yango wana moto wana yango wana nde moko ezali conseiller kolandaka mama kotime na babiloko ya mike mike ya kobongisaka mpe na se kobongisaka likolo ozomona olandi mwa se wana ekoma mwa moto eloko nini kosala ozwi mwa tangawizi ozwi mwa biloko nyonso wana tokokolobelaka yango mpe na ndeti na bapoka soki bana gaza susu na internet te tovandeli yango ndenge nini na koyede baninga mpasi mpona kotia mpona kopelisa moto kuna na se mwa moke bakwa batika mafuni na biso evanda kimia kwa c'est ça c'est comme ça mangana ndenge nalobaka merci ça vraiment likolo moko kitoko vraiment omemi biso vraiment na place moko ya bien vraiment merci mingi ezalaki wana ya bino mama coutume africaine namoni ezali mpe liloba na ye ya suka oyo abakisaki biso mpe nalingai nakata kutu na 30 ye abakisi tokomi deja na 36 alors na continue nazongeli kopesa bino mbote mingi merci na bino na ndenge bozalaki ebele nayoki ke papa bonheur mpe azali na live oyo akozala na moyen oyo akozala na temps aleki ake kotala papa na biso PF Bonheur TV. Merci beaucoup tokutani lisusu na mokolo ya lobi. Merci mingi na bino. Bye.